Congo Check Check TV Niasi Bumutombo Bana nyoso ya Congo Bote na beno beno luta na émission. Mbote mingi bandeko balandi bino batu bosi occasion ya kotala biso lisusu encore une fois na Congo Check Check TV et pas Yemoko le numéro 1, le boss Sibou Mutombo. Et voilà, mais voici encore devant vos postes téléviseurs, Massimo Karine, la présentatrice de cette émission. Et là, je ne suis pas seule, je suis ensemble avec la complicité de Jerry Kamiende, Mobile Ali Toutou, veut dire 207, il y a presse en ligne. Moi, la mboa kande zalaka, veut dire que toza lisusu wana pona koya, ko beta lisusu du nouveau masolo ensemble na bino, bandeko bozwaka ton na bino pona kotala biso. Lelo toyeli bino nini? Tozi on peut kaka na kati ba réseaux sociaux, ezotambola tie komeli biso. Tozi bandeko na biso ba pasteur tozo benga ba sala nzambe. Ba sala nzambe o toyebi to respectaka ba te ya kabiso sango malamu na bisika nyoso tout olanda bango. Et lelo du coup to fandika bo tomoni ekweleli biso pe. Tomoni pasteur moko azolobelela musicien la biso ya mboka Mopao Koffi Olomide. Azoloba nini? Tokozonga na régie bongo to pesa bino bon na image kande ba koma koloba TV zanango radio te mam nyoso to mozonga na vidéo to zongi na vidéo et bongo to zongela bino lisusu à suivre. Amen. Mena tutenda kwa bana itaka Mopao Mokonzi. Nous allons maintenant toucher Mopao Mokonzi. Unajua bale bana muyo Koffi Olomide zamani. Les gens qui connaissent Koffi Olomide depuis longtemps, les gens qui ont mon âge et ceux-là qui me dépassent, il était moche. Vous qui venez de le connaître aujourd'hui, il n'était pas beau. Les gens se moquaient de lui. Il a utilisé toutes les stratégies, mais il n'y avait pas eu de guérison. La raison pour laquelle on l'appelle Tati Wata, parce qu'il avait aussi reçu une sirène. Il avait un album qui s'intitulait Zéro Faute. Avant toshe l'album, John Fanyaka alliance na ule mami wata ule sirène anamubeba anamweka kumon fleri munyumbaki. Avant de faire sortir cet album, c'est là qu'il a fait l'alliance avec cette sirène qu'il a mis dans sa maison. Alors c'est la sirène qui était en train de laver Koffi Olomide jusqu'à ce qu'il est devenu beau. En 1994, il avait un autre album qu'il a intitulé Magie. Là, il n'y a pas de choses qui sont cachées, mais là, c'est quelque chose qui est de réel, magie. Lauriane, Aristote, ce sont ses enfants. Junior, ce n'est pas son enfant. C'est la première fille qu'il a eue avec sa sirène là-bas. Beaucoup de gens ont aimé cette chanson. Et il a chanté ça pour Juna, sa fille. L'autre album c'était Ifrakata. C'est toujours le nom de la sirène. C'est comme ça que beaucoup de femmes aiment les chansons de Koffi, parce qu'il est en train de faire des éloges aux femmes. Il ne fait pas ça aux femmes que vous voyez. C'est par rapport à la sirène qu'il avait aidé à devenir beau. C'est lui qui aime Koffi, automatiquement il devient ennemi de Jésus. C'est ce que moi j'ai dit. Je vais te donner des preuves. C'est lui qui a amené l'église de nécromancie dans notre pays. C'est-à-dire tu dois faire des rapports sexuels avec quelqu'un qui est déjà mort. Il y a beaucoup de gens dans cette église. La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. C'est un antichrist vraiment puissant. Il a injurié les hommes de Dieu.
Muntu anapendaka miziki yake bila mwitaka. Celui qui aime sa musique, je l'évite beaucoup. Unayua bintu kuna panga hapa sasa. Vous savez les choses qui sont en train de planifier. Il est en train de Ba planifier. musicien bote ba Mungu batakuwa baki. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui Wa appartenir. kwanza kuna piga sima atakuwa musicien waki. Le premier musicien qu'il est en train d'envisager, Mike Kalambai. Hapana mbele loro bongo. Unapigia frère Mike Kalambai sa paka atakuwa musicien waki. il est en train de voir Mike Kalamba disant qu'il sera mon musicien. Sasa asha kwenda na kumona. Vous savez qu'il a déjà vu Mike Kalamba. Alimfuatake kuna mutapa njuu ya hii album yake bonga. Il était en train de lui donner des éloges par rapport à Bonganga. Ndeko na muinteresia sema ukiingia mu quartier latin utapanda sana. En lui disant que si tu viens chez Quartier Latin, tu vas encore évoluer davantage. Kisha iko napingia usere loro mbongo. Il est en train encore de viser la sœur Laure No Bong. mpaka tamutosha manguo. En tout cas, je vais la déshabiller. Pengine wewe uliaminaka ni njuu ya ile mwimbo wa loro mbongo. Peut-être toi tu as cru à cause de la chanson de Laure mtu Bong. naiko nampingia sa amukokote akwe wake. Tu sens qu'il y a une autre personne qui veut l'attirer pour qu'elle soit de son côté. Pourquoi kama unakuwa fanatique wa ule mtu, Tu deviens fanatique de cet homme, unakuwa enemi wa Mungu. automatiquement tu deviens l'ennemi de Dieu. Juu ni antikristo. Parce que c'est un antichrist. Anafanyaka mambo mingi ya mubaya. Il fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Combien de fois banamonaka kuma morgue ye kalake loge na hai. Combien de fois on le voit à la morgue. Il n'a même pas... Surtout pa kutosha ile album yake Magie. Avant de faire sortir l'album Magie, Anaenda ku clinique mama emo ku morgue anatosha maiti ya mtu. il avait pris le corps de quelqu'un qui était dans cette morgue là-bas. Après kutembea na wanamtosha na meno. Il a même enlevé les dents après avoir fait les rapports sexuels avec ce corps là-bas. Ile mwimbo ilikawaka mu succès sana. Il y avait eu beaucoup de succès par rapport à cette chanson. Juu ya nini mapratiki yote ukilt aliwezaka. Parce qu'il avait réussi toutes les pratiques occultes qu'on lui Na avait demandé. matatuage yote inikalaka na ba musicien bake inikalaka ya kutokea paka mu ile secte yabo necromancie. Les tatouages, quand les musiciens qui sont au quartier latin, ce sont des tatouages qui viennent de son secte là-bas, nécromancie. Kanisa mili anza kutemonyaka mu Kinshasa mu kanisa moya merepi kupaka mu ma campagne. J'étais en train de témoigner dans une église à Kinshasa chez ma campagne. Shikuwa na mutayaka. Je ne les citais pas. Ilikuwa nawekaka mafumu. Je disais ça en parabole. Banamuita mokonzi parce que mu monda mu stronga nikalaka na place moya ya munene ile na eko chef ba autorité bengine ba hapa banendaka kumuadore kule. Dans le monde, Armstrong, il occupe aussi une place où il est très élevé et d'autres chefs de ce monde vont l'adorer là-bas. C'est pourquoi munaona nikalaka orgueil. C'est comme ça qu'il est orgueilleux tel que vous le voyez. Mtu amufuruko sana anapenda kuchonganisha C'est bantu. quelqu'un qui aime mettre des gens dans des difficultés. Na kumpango yake utakutele ma symbole kabbalistique yake. Même devant sa maison, il y a ces symboles kabbalistiques. Bwana sifiwe sana. Le Seigneur soit loué. Vérité? Vous voulez que je puisse cacher? Mais si je cache, c'est comme si je suis en train de glorifier Satan. Je vous promets que je vous donnerai d'autres. À ceux qui restent, je donnerai. Je donnerai tout, donc toutes les explications. Amen. Sur les différents albums, comment est-ce qu'on a chanté ça. Celui qui a chanté Efrakata. Il s'était marié avec une sirène qui répond au nom de Ekachaka. Lorsqu'il devait livrer son concert dans une salle mythique de France, à l'Olympia de Paris. L'année 1998, j'étais encore sataniste à ce moment-là. Même le jour de mon mariage, quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde de ténèbres, la musique qu'on avait mis ce jour-là, c'était la musique de cet homme-là. Je vous dis vrai, son vrai nom, c'est Akram. Akram, ce qui veut dire Antoine Christian Akbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. C'est ça son vrai nom. Cet homme-là qui a chanté Frakata, fait douce, affaire d'État. Cet homme-là. C'est ça son vrai nom. Un sataniste tout fait. Ultimatum, loi, droit de veto. Tout ça. L'inspiration donnée par Lucifer lui-même. Même le cantique là de Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Lucifer lui-même. Pour mon mariage, on avait la chanson là qu'on avait mis ce jour-là était tirée de l'album Magie. Le titre c'est Petit à London. C'est ce qu'on avait mis pour la danse ce jour. Le jour de mon mariage. Je vous parlerai même sur mon mariage.
De retour sur ce plateau, ensemble Nabino, là je profite de l'occasion de dire bonjour au docteur Pichu Makaya, le jeune millionnaire, veut dire que Inimak Mutu Oazo Sala un plus pour Namboka, bateau Sengeli gouvernement Tiamaboko pour pas pesa le sous-subana maele. Et là, dans la sanité, Jean Zangi, le millionnaire, veut dire que Baebanga, Sokolingo Mona Bango, il faut les capas par Karine Massimo, Igo Boss, les dos d'animal, Igo Sala de Panama. Et nazongi bongo et pas ba invité na nazana bango na plateau na ye bongo kopesa bonjour na ya Gauthier. Oui, Massimo kande tolobaka mwasi ya mwindo bazui wapi de longues jambes bien bombées na pesi bande ko nyonso ya Congo check vraiment na pesi bino ba mbote merci pour esengo na biso ali au-delà ya kotala beaucoup s'abonner puis beaucoup partager. Voilà, beaucoup partager puis beaucoup s'abonner. Là, j'ai dit bonjour à Bendo. En tout cas, bonjour. Mbote mandeko nyonso ya Congo check ya bino Bendo Blondine. Na pesi na ya na lingara mingi gérer Cobetor c'était tout à bon pour moi général et tumba nazali na pesi Mandoi Blondine bassé les bio. Ma petite sœur nanga Fortina vraie chérie, Jerry Djenga na kati à Londres. En tout cas, papa Sibou Mutombo mon boss. En tout cas, voilà tozongi bongo. Ya Gauthier, j'espère que touti kolana ensemble na bino vidéo oyo pasteur asali pona mopa mokonzi. Avino ezani. Te wana eza attaque. Eza attaque to benga ba menace, eza ba attaque ba mambe belé. Au moins tango na Hollande ngwa na mituni question moko soki ezalaki pasteur wana tango bazoki Yuda. Azoki ne ko yezo lobi o lingi ko sala, kende ko sala. Jésus a yebi ke tia bimi wana ake koteka ye tangu yezo azobake muta o trahir nga azaka na kati na bino so zale passer ona na biso jida bange ba boma avant yezo akufa. Vous comprenez? Non, ils ont raté on est ba il s'est attaqué na artiste ya mboka na biso yo eza malamu te, eza même pas matea but ya matea ndenga na ebeli ezali faire des bateaux, des hommes, des chrétiens. Batu bazala transformer batu babongwana matea oya tei wana e bongola mutu na nini mutu ako se convertir na nini mwasi ne soki tati wata azala mwasi na ye soki abota soki na mwana ne bomona kana abota na siko esali biso loko mote et après quand ningo waze kwa lobaka waze kwa ngana lelaki mingi bien que tolo bila mambo mopa mokonzi na linga waze kwa makasi et après siko esalini ozomona au moins que a passé à côté penza ya musala oye fasala ça ne sert pas le bon Dieu notre Seigneur Jésus-Christ atikala kotanga koma mudute kingani nde mabe kingani nde malam non abani voilà. Toujours koloba oya koteka nga azana kati na bino omoni mamolingo sala keno ka kosala parce que le bon Dieu déjà a conservé dignité à mutu. Le bon Dieu a conservé honneur à mutu. Bongo kaka yo serviteur. Nenge kaya gocha utikoloba Jésus-Christ kuto ayebaki ke mutu obome azalaki wana. Azaki pe capable otanga komba mutu wana me atanga te. Bendo. Yo utikolana nenge pasteur azoloba ke mopa azaki manche mopa o ni tete moi so abalaki soki sirène soki nani nde salake asokola kae alembola kae po pesa e beauté. Yo lobini. En tout cas, Massimo, pour nous retirer parole, à pasteur, tu es soi-disant pasteur. À pasteur, tu es soi-disant. Il y a Gauthier au PC 6, il y a un PC 6, aux pasteur, tu es tant qui mange. Est-ce qu'il y a un coffee? Yo soi-disant pasteur, il y a un coffee. Il y a un coffee. Tant aux autres qui mange. Bongo, sirène da sukola, kaide, sukobe sirène da sukola, yo. Pondre baka muninga na indoki. Ce que je veux confiner que bandaro sukolé pas sirène il on dirait ce que qui bendoki soit disant pasteur ya pas pasteur soit disant pasteur makambakote bandi meze belé te bandi bibozonga mwana nzambe yo eto na prière na ovandisi batu ko mo expliquer bon makamba kofi ça na sens est-ce que ça na sens yo so pense ko fa abimena mwana yi yo salaki on va prévoir soit disant pasteur alobi boy bendo zana sungu mo muke pasteur alobi boy
yepe azalaki na kata monde wana oyo lelo bamopa ba continuer kozala ti lelo yepe abalaki sirène moko soki Elisabeth yango siko abimi na monde wana komo dévoiler ba secret so abimi na monde etali yoti mi de ba monde na yo comment ba profiter est-ce que Kofi porter parole bazo porter parole soi-disant bazo porter parole te luka bandimi na ndenge na yo na monde no salaki wana papa mi luka nzambe no na ndenge na yo na ndenge wakina mwasi no sirène tika kombo ya Kofi soi-disant pasteur tika kombo ya Kofi ana temps ko calculer ote luka bandimi na ndenge oza ko luka bango oyoki elo l'esque na monde wana preuve exemple mena monde o luka base Kofi o fulote soko luka base soko luka ba yeba yo soi-disant passer mon boy o passer mon place moko boy mto fulo azate mi luke la succès na ndenge na yo o luka bandimi na ndenge na yo oyoki mbala suka oza makambo ko te c'est belle na bible pas pour les bible donc on fait comme la bible là chapitre et comme quoi Kofi l'omide veut dire quand des mots pa lo bakake mutu mobima ndenge ni komone ko ikotanga mama kasi koleka ba problème mboka ya gote business pasteur wana lobi ya utai na kata makambo wana alobi lelo oyo mwana mwasi nyonso mobali nyonso tu oyo alingaka Kofi oyo aza fan na Kofi et pas nzambe aza déjà moyinya ya nzambe parce que Kofi aza sataniste. Au moni Bible lobby, ngana lo plus la chrétien. Bible lobby, allez, musala batindi pasteur, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Toko zwa mpate, toko sala na bango ba disciple na kote ya bango liloba ya nzambe. Ya ko moni eza ko tubie lokola lobby ke yazalaka na yekuna. Mais Christ alobi nini? Abi moni ngane na lia. Ninga lo baka je pense na Luc 19:10. Moi je suis venu et chercher, je suis venu chercher et sauver. Le kula ya zalaki kuna abongwami. Ce que devoir ne komini akende ko luka bato ba zalaki kuna aba ngope ba bongwa na lokola ye. Akende ko luka bango ndenge nini na ko approcher bango parce que ba zalaki na kuna. Donc ba yebani ba zalaki kuna na ndinga TV ye fa kende ko luka ye mon frère. Au moniska to zalaki nga penza na zaki faux place mabe nganza masalinga grâce na bimi. Au monde ningo tikali wana liweza penepe na yo eza mabe yefa kende ko luka ndeko Kofi pour a sauver abimise na kati ya liburu mais yo kanti na kotanga kombo na yo wana ngana lobi ninga tangi Kofi wana na biso bato toyoki na audio na bato bazalaki na église nani abongwani pona yango. Merci beaucoup. Feti ninge selemi na likolo po yo kasinza mabeti maboko po ya tangi Kofi na kati ya église na non. Merci beaucoup Yagoté et Bendo le pasteur à Lobini que Efrakata Kofi ayemba mwasini ya sirène na kati na album ya Efrakata ayemba kombo ngoto bande ko yoka mingi j'espère que bande ko bauti olanda bayoki ayemba mwasini ya sirène na kati et puis abota na mwasi wana ya sirène mwana moko ya mwasi Julia Massimo Massimo pona nga pasteur osa musala punda ya za quantité personne wasali témoignage atangi komba Kofi ndenge mabe balbum a Kofi Kofi ateka balbum na ete ba concert Kofi ba yaka bikiro to ba batoko aye papa ka ndenge ya gotia lobisa musala nzambe otanga pe kombo ya Kofi ko porter plainte ka ndenge ya gotia sali soit disant soit pasteur ya solo yo po na kati lingomba moko na muninga approcher muninga otelisi ba danger bi ndeko ngai nazalaki na o place moko tenga na bimi pona nito yamba Yesu pona telisi ba danger ke njele ko memona liwa mais place on le kana média mais autant kombo ya muninga ko salir eza la sensité ça va porter plainte est-ce que nzamba za ntala tout sera na nzambe te nzamba nzamba désordre te nzamba ya ordre nzamba désordre te you so déjà passé mo bolé kana téléphone mo ezangi tina non proche muninga po muninga bongo moni ko expliquer moni ko yambise nzambe you so yambisa mutu nzambe te évangile comme évangile non bible ko do pasteur wana asali fo ado asuba papier comme c'est ba forme bible on ko expliquer to ba Kofi na ba verset ya Kofi o ba ke Julia ko fa botala so ni maman Julia on ko telisa ko fa za mota sirène papa et que j'entends papa pour que ça le loco mon côté quand on doit témoignage de l'autre ça s'appelle bon ma Kofi légende doit ba ko yoka na bango so ba concert ba ko yana bango o so musala punda pona ngai papa
miteya yo moko ndo mibongo ni motema na yo njamba longoli na kasi peso salaki papa miteya yo moko Kofi pe amitika ba zali moko ya miteya yo moko amitié na ndenge na yeme tika ko salir kombo na ye azio porte parole te vraiment azio porte parole te ya goti pasteur wana yebisi biso boy na audio wana lobi culte ya nécromancie mutamema ona mboka oyo eza mopa mokonzi. Et ça là qui est autorité et belé ya mboka na biso, autorité civile na autorité militaire, bango nyonso bakota na kati ya culte wana yango esala ke Kofi azala mapeka likolo a respecta batu te donc abangaka autorité moko te parce que yende mutayele bango culte wana. Na mona nanu te mosali na Nzambe azui 1 heure ya kolobaka kombo bo excusez nga na otanga ba kombo wana te pas moi je suis un chrétien. Atanga ka ba mutu te ko tanga ba kombo wana ya bangambu wana ya mulili ya diabula tangi sans à élever le nom de Jésus. Et l'ingol ba photo mituna est-ce qu'il est réellement serviteur de Dieu ou aza un agent du diable aye kaka a la kisabiso grandeur malamu ke mutakokine ko balana na mwasi wana ya mai mutakokine ko sala ba invocation na cimetière ngana mone aza agent penza ya diable siko to sala boy to sala boy ndenge azalaki nona avant ya loba makambu so ce que azalaki Kofi le quadra koramani muto ayaki abibo bandeko na pasteur moko bozo mona ye wana tozalaka na ye kuna azalaka pe na mwasi ya sirène Kofi muta salaka kandi to yebi Kofi abato ndenge tolobaka babengaka nani makila mabe ngo yoka batu nyonso batelemi ba passer ba ngeba telema batu ba ngeba s'enflammer contre Kofi omoni kaka yi alobi cible ne ezalaki frère Mike Kalamba ina mama Laure Mbongo ba cible ya Kofi parce que azali na posa un jour a découvert sœur mais Laure Mbongo étant que moi si et puis azwa frère Mike Kalamba a kotisa na orchestre na quartier là kuna ngana za kuna te ngana zo banoka makam ngana lobika soki ezalaki Kofi mutasalaki mutabongo mbalboso erumbe mukiki ça c'est peli moto vous comprenez bon toko bato ba kiaza na makala mais loko les ali pasteur lisanga ya ba pasteur ba salini ni pona collègue na ba nani oya matina kreno atana audio apamba alobaki mon frère oyo sali onanga ndimi yango te mais biso ba oyo biso ba chrétien toza déjà ko pamela côté les la pasteur bon tout le bagage za mosai na Nzambe to yebi na biso te so za solo to mabe biso par respect to garder au kabongo mais en tout cas pasteur et loko sali ezalaka na zonga nanu mutu nyonso to za na le passé na le poids que j'ai aujourd'hui hein tant pe nazalaki na ozanga ba 100 francs ba 200 francs na olia ba lipa okauka nazalaki na même poids te tant pe na mana ko muna moi si bo mutombo notre boss eri mo bona fin du mois na ojo mo eloko na bazolambelanga na maman Glodie Lukala métisse noire grand prêtre mère au moins teki mo ventre ko moya elingo ba ke yokolo ribimisa le passé ya mutu te tango azalaka kuna azalaka mabe te beauté ya mutu o mutu ala na toko mutu azola na ba stress mutu azola na banzala azolia balipe kauka eza ndenge moko te na mutu akomola na split akomi kolia ndenge alingi azotambola talaka ndenge mopo atambola ba poche vimbi ba dollar na kati vous comprenez c'est normal beauté ya c'est normal que kitoko ya seulement que poids ya donc moi je pense que pasteur asaine lo moko te azana service ayakinde asa la publicité ya maison na bango vraiment asa publicité ya maison na bango bendo pasteur alobi boy mutu nyonso tu oyo azalaka fan ya Kofi azali ennemi ya Nzambe Nzambe akolinge ata mukete Nzambe azalaka na ennemi te ata Satan ye moko azalaka ennemi ya Nzambe te Nzambe azalaka na posa ya mutu nyonso osai ozala na ngambu na ye to ozala na ngambu na ye te ata na posa ya ame ya mutu nyonso mwana na bengi soit disa pasteur Nzambe akomisa mutu ennemi te tanda ndeje mabaka akoko bomanga sota mokili ta mokolo moko te ndeka bomanga mokili akoko bomasu mokili te soki ebisanga Nzambe wapi yango yo ya yebi o Nzambe Nzambe nini ya landi Nzambe nini yo ya mbila vina ya bake Nzambe alobi ke mutoka mizika Kofi ata ennemi na ye Nzambe nini ya landi ka ya goto ndeka lobi o discret biso ana monde wana yebe ko lukande ba am mais on ba am te na quel kambo bi Kofi ata monche ayaya pasteur azalaka monche ke ba ya la photo bo mwana totala po biso to moyaki bandela Kofi ya surtout Kofi ba na musique nsi ndaki na mona mokeme to mona photo Kofi atanga na poto
kofera mutanzala te kofa kenda kotanga na poto ngape na yeba te kitoko ni ya lukela ekofi na yebite kofi to mona bazambala oya ba kuku na yebite so ngeka asa ndenge nini o kotita kofera ba clip nene na ba côté ya ba o nini ba fleuve yao na yebite so kofi mobala longa bonga kende wapi mobala modelo atebe ngamba mobali bongo moya bata mama mi kofi abna mona nzala te mama ni mona na mbongo na femme d'affaires mama mi papa kofi ni mona papa gbepa asa kufa na ye malgré ça kufa akakwa na nzala te pasteur soi-disant pasteur mosa na nzama panjaka mabota batuté okangisaka faut kokangisa soi-disant moi kama pasteur alobi soka zala ki kofi mais ero ne bisu bandeko manda na mene ero to loba anga samba te ko bakofa na makala déjà pasteur soi-disant bayembi moko ya mwana nzamba pasteur bayembi moko na bango susu ya kasa ba pasteur balobi ni pona ye soi-disant pasteur oyo ko panza via batu pourquoi yoni na kofi vous ba compte à rendre. Merci beaucoup Bendo na biso po soto tikela arrête soto tiki Bendo veut dire que to lala ya gote mot de la fin et puis moi 3 dédicaces na bayo. Bon, le la chrétien, je regrette beaucoup. Ozomona, il y a une efficacité évangile les aller souter. Ozomona, parce que il faut faut battre ya biso. Monet mboka na biso. Tona plus pour ça ya bolingo. Mboka o. Tona plus battre ya biso lelo bolingo. Parce qu'il faut que moni élection autour le Ghana. Et Kabula qui ba congolais na propre na famille moko mona na mwana na maman ba yo kanate o mutafacho mutafailu donc ba famille kabonaki. Donc rôle dans l'église ya liberté ya biso bolingo ezonga na ba famille la biso bolingo ezonga na mboka baté ya biso l'amour du prochain et l'amour de ce pays pour biso toka na mboka o vous comprenez bon tant ba sala ka bongo ezaka problème té mais ceux qui va toucher bango ba misi verser ne touchez pas mes oins makamango yango voilà vous comprenez donc mwana na muto ko sala no ndengo lingi okoko bebisa honneur na ye koki ko bimisa bo salité na ye bojo entre temps na famille azana mwasi azana bana ozo ridiculiser ça o ridiculiser ye monsieur comme une tour na yo lobi on ne touchez pas mais ouais ngana habité bon en tout cas na pesimbote na bato nyonso bazo soutenir nga bato balinga kangai hi i get ineza ngana benga ke kaka électricité la beauté qui éclaire les rues de Londres i get kamanje sikoza na Canada na pesio bambote et puis na pesimbote na papi diasunda motema ya Katia Zikilu. Merci. Merci beaucoup ya Gauthier et Bendo mot de la fin et puis dédicace na banane. Mot de la fin nga pasteur soi-disant pasteur en tout cas via Kofi ta père de famille ana mwasi ana bana ana maman na yo à charge ana babokilo na ye calamité bandonga légende bima légende Kofi en tout cas ebi ko sala bien mandoi blandine basele bio na kata Belgique wana moni mona maman na nga Fortuna vrai chérie ma boko banque maman sociale moi ça va ta fiston la cible na taille na Londres na moni Nigeria jenga belle homme et belle femme était derrière la caméra moni ya na nga kobe 7 chérie kobe mbala li tout ya tout à bango pour moi gérer tout mazali awa pour numéro de téléphone na ngai plus 243 9 95 46 64 84 plus 243 9 95 46 64 84. Merci beaucoup. Papa si vous mon boss Congo check ne makambu na zongi a forme quoi. Merci beaucoup Bendo na biso. Merci na bino nyoso ba ibolanda ki biso boyoki ba vie ya bande ko na biso par rapport ya lisolo to uti ko betela bino na mukola lelo et là ceux qui na ko bakisa na ko lo bakake ndenge papa Gocha lobaki ba sala nzambe ba toucher ba personnalité mususu là ça pose pas problème mais ceux qui zaki batu mususu ba toucher ba sala nzambe ne touchez pas mes ouins. Respecte-toi pour que na tour na yope ba respecter yo. Et là j'ai dit merci beaucoup na Jerry qui Kamende Hermoko Mango ya Kobe et Tungisa Ngai 207 de la presse. Merci na bino nyoso ba ibolanda ki biso. Ce que lingo mona docteur
Mathieu Makaya, les jeunes millionnaires, les cas par Karine Massimo, Jerry Kobe, Wanando Moni Bango, et Wana Bosante Jean Zang, les Grecs millionnaires. Veut dire que bah, millionnaire, Igo Sala. Aïe de joyeux, Igo Sala de Panama, les dos d'animal, bah qui c'est là quand les pacificateurs. Au revoir, bisous. Congo Tchèque TV, Yasibu Mutombo, Bananyoso ya Congo, Bote na beno beno luta, na émission.